Salut à tous les fidèles. Ozalo Koso. Jerry Kobetox D5. Ozama Desu. Mwana mobali abenda raboté te bota deuxième république. Jerry Kobetox. Simbwa kekele. Na mokongwa mwana zoba. Ata toliaka na yo. Ata tomelaka na yo. Osa koliamba na yo kiposa. Lambango na moto. Salut à tous les fidèles au Bozolanda Biso ba internet nyonso au Bolanda Biso Bolanda mwana mobali au Jerry Kobetox D57 émission internet bo mesana ko benga nga pe chaque Congo ya ba artiste comédien pour na osala bino musala oyo na mwana musala na bino. Merci beaucoup ndenge bolanda nga partout dans le monde entier bo benga ngai bo pesa nga moi ba suggestion na bino bozana ngo à travers émission oyo masolo ya mikolo bana mikeba ko tate po bakozwa sekali mama po nga naza Zakari ya internet IVPP na banga kaka nzala na liwa donc mwana musala na bino yeyo et a commencer nazo pesa moi mobalo asimbi caméra Hervé Mboyo oyo asimbeli bino caméra ou mesanaka na ye po aosala bino musala makasi. Et lelo Jerry Kobetox ndenge ezala kaka toza na commune ya Bandalungwa oyo bana bandal nyonso na mikili obengaka bandal na bino bandal c'est Paris toza juste na coin ya chez maman colonel wana na ma boutique moko eza wana o bozomona déjà Arisha Fashion o to yambeli bino artiste comédienne moko oyo asepelisaka bino à travers ba film à travers ba série pour na pekisa bino bobenga au théâtre pour eza ba crise des mots. Alors lelo tokotonga na ebele lelo tokoloba na ebele et puis tokoloba moi mokie vie privée na ye et puis le kolazape na famille artistique mobimba to ebité lipamboli ya mabala et kweka kana ngamu na bango to alaxa pe biso ba oyo to botami na bandeko basi ba secret pe pour basala ndenge nini bakoki ko bala lokola bango. Il s'agit bel et bien de Bibish Makoma oyo azosela bino musala o azosepelisa bino mais malgré qu'il star na ye malgré ko yeba ni makasi mazaka na groupe ya Queen Mother via on appelle Simbote oyo azokamba ye et lelo tozane awa ava Hervé fongolanga caméra poto so na Bibish Makoma tika na pesa baye bazo pesa nga chaque fois makasi bazo bisanga Jerry Kobetox zalaka kayo mama sociale filobola kisa mama sociale moi si azalaka ndeboye moi c'est azalaka ndeboye azalaka motema kibo mama na pesi mbote belez Gaël Zatonga na Sandra Bosse mobosala radio wana et osala bien makasi papa na biso ngimbi mabiala mobali ya mwasi ya pembe mamba na pesi bambote ebele et puis moto honora biso c'est meki Fidèle Kayombo oyo atalate ndenge balobaka o actrice comédienne azaka bwe me ya kanga miso asala o balobaka ki bolingo Tomai ndenge balobaka na lycée c'est na koma na ngata ya mosakati soko zo melama ina kopo kota la gauche te kota la droite te donc papa na biso Fidèle Kayombo asala bongo abayela biso ndeko oyo déjà na annoncé bino tozali na plateau awa donc na pesi lisusu mbote na Kajulu Samba bambote ebele meme sifa na ONG na yo ndenge zalaka kaka génération ya lobby mama dongo mamotema ya fioti ngoma moi ça bengela mobile ni la police te na poto Yewana José de Londres Sida Bilele ya mama Charlie Malula mama Abupia couple moko malamu bolata brassard bokende liboso Hervé Mboyo fongola caméra Bibish Makoma yeyo otokotonga lelo boni ndeko. Oui ça va obike omona yo ezo salanga plaisir ezo salanga sengo na ebite bato ba otala yo ndenge tolobaka ko bendi lisusu be makasi te Jerry taka 2017 na ngolu taka biso wa femme mariée quoi ndako ndebele ikilika maki femme mariée au somo nazaka fière na tout wa femme mariée nyonso o nzamba pesa mino grâce boza ba femme mariée en tout cas nzambe na ngapambola bino sutu abaksela bino oboza na ngo besoin mais baso ba ka otia tout na kata ba femme mariée nzamba sala bino grâce pesa bino ya bino eza bien quoi. Et monsieur bandi kitoko Hervé Mboyo pe bandi na moi songi onga na kosala Del Piro Matuba MP3 elamba na elamba yo pena rien à commenter rien à dire na elamba Cash Cacharel Maboko Bank mon sponsor officiel Dr John Maonzo Bibish Makoma
nayebi ki oleka émission ebele nayebi ki osala émission lelo Jerry Kobetox aza na esengo ya koyamba ona émission na ye masolo ya mikolo est-ce que okobetela biso mwa parcours na omukite avant koma pa ya Queen Mother via oleka na ba groupe et puis nana pesa ongo osala cinéma ngala leka penda na ba groupe te mutuna na sala ngala sa théâtre za manager personnel ye mutamemaka nga bino bibicho za bien oza kitoko oza tentira bien non toke osala mon banzontinge bimi toke na kende tika osala nzontinga bite wana seru wana nazaka petit ya sai na isobe après manager me manga pa yangoma mbote sika za meilleur ve na mama do mama oyebito solara ndenge nzamba osaka nde to solati mama merci taka yo vana mobano mwasa libala kwa to nga nena vana la tona obaka basa mabala ba oba respecta mbani na ba oba honnête yo lo babenga la police te ebenga na mbani na bango non wana bisote mama do taka yo vana yangoma sata to mutombele mwasa libala balete penda alias to ba tangu ba meminga pa yangoma minanga na jouer yangoma sepela bi omezo jouer bien. Après wana na jouer kaka yango ma kenda ka ba répéter mais pour na jouer nzonding yango maneti ko lokati asalinga boye après on commence na moni premier film mabenga poisa ta tia zo benga ngana sakine kana confiance na ngate aibika makoma sekaka ne ya mbuya ngana ba répéter parce na répétition to ba faut benga nanga na ko déranger na niveau moko yango mayo benga na nzonding Jerry na sala des tableaux à pamba poisa yango memo ko akepe ndabiten bibishi félicitations na joa ngona zanga biloko yango mayo banga na ebe ochuete lelo nona nese manager zela lelo omonde na joa elengi bana na banda ko na joa nini wana na joa pe mbala moko na ko jouer poisa pour ce que producteur asepe nae asepe nango papa nanga Armelou mutasala ngana zala Armelou abalour 2017 nzamba ko sala pe kande to yokana kina na 2016 o asala ki ngwana ko sala ngo suna 2017 papa nanga Armelou na jise mabala ya ba jise ngamba mobali quoi na pesi ba wa meilleur v titi kaluba meilleur v to ba c'est ça quoi kolongwa nanga yango ma ayeko kende poto tanga ayeko bala mwasi ne fallait ka baletaka libala fallait vendre sika mona mwasi na ye babota bana bango akoyiko za yango ma yo kende après na talika Léa yo benga ngana yo kena gupa mama langa Léa na nga komi mama ozo makenga pona zo mona hote menzamba osata umona na kamera ebe osabi sika na mwana isikaza na jouer na Léa mama koma na moi faza pe na bebeti mama va na ndaku na yo kene pa mama via lelo na obenga ye wana za tango batie mami lo mekoto yo batie papa koto ko na katikati za via quoi to ba mama na nga via na pese ba mbote belé ti lelo. Donc ti lelo ozo sala musala kitoko o bato bazo sepela nango j'espère que ba réponse ya Bibish Makom ezo sala bino plaisir ti mulu ba cher Francis ti yo linga mingi balo ba Francis ti mulu ba cher na Suisse na pese ba mbote belé bo mesana na ko kende ko louer ba matériel instrument complet biloko tout ba caméra et pas ya Papa Junior Lampé donc maison ya Gaillard ya ba Maramutu matériel tout concert o ba musicien chrétien ndenge ba musicien profane boy bozwa contact na ye to na ngai na ministre obobenga Papa Junior Lampé ako sala on sepelisa bien na matériel na ye lelo sikoza pa Queen Mother mais et pas ya Queen Mother marambo le kanenge ni to bozo mona pe bozo tourner ba film et ça va quand même. Oui, ça va wana za mama te taka Queen en tout cas na vanda na ngana ba mama na vanda na ngana ba théâtre mama wana pe yaya wana nzambe fois sala ka grâce ayebi vraiment ko vana bato ayebi o leki o yaya o mwana o mukolo to ba c'est ça to vana bien aza bien mais ba le bibi no bo format groupe mo bo wana na ebité na tuna ki ngo pe GLM na émission tebité to benga ngo groupe ya Ikiri Mochodo to Ikiri nini ba bibi no za ba mala la tête na vie na maman présidente vie mais akokaka pe binote akoka pe kolongola binote akoka pe kopinir binote et puis bino ndebo za na mutu soka meki kopusa na kutu pembeni na yete po bino bokanga epina mais ba to botata bala 10 et na mwana moko saloma la tête na lobi non c'est ça to ba vie ndaza na bino ça Bibish Makoma akosekata osilikate il faut kana zala parce que Bibish sexaka Bibish moko ambuya ke muto ko sane pe 2 mois kana répétition juno ya na kosi maladie juno ya na kosi voyage
Il y a beaucoup de films, je joue dans un film. Mais naza moi nete. Moi liboso ata moi liboso ata moi mi balé mais si on a monté ma maman linga moi ni ma belle moi na wana akopesa conseil mais akolinga ta banda ko souffrir moi na wana ernoso elonga bibiche quand même ça un plus. Ah oui. Asa ne peut bibiche un peu ça ne peut m'abêter. Attention attirer en tout cas faut sentir pas bibiche te na moi na quoi na rafia ko za moi na. Ya ngonga na otuna sikoyo bibiche na alliance bibiche marié. Papa zo silikate na musalo vraiment oyo musalo o ya pasi oyo to sala koyo musalo mibali babangela kaka nde na uta oloba babokilo ba semeki babangela ka vraiment. Chérie na ebité so baza 10 filles à théâtre babala ba kumisaka mibali na bango na TV net nga. Ah pona za rasir na ye pas za rasir na nga. Nga na bala te pona bomba nuna nga. Nga na bala te pona bomba mobali nanga ba miso ba bomba ba no ba yebi bango mo esika bazati nga na bala te pona zo bona boy non vous comprenez tant nzamba saninga grâce na bali libale za passe mona moyo ezane belé ba ke mangenge po bazoka eloko mais nga nzamba sananga grâce mobali nanga balanga na pasi ya muke o nzamba pesa kae na lobaka ngo salaka grâce habitene fona tambo na bosolo na tambo na bala ko banga nzambe alukaka azala inina nzambe na wana balaka. Et bon pourquoi kasi nga na ozala mabe avec mobali nanga te mobali nanga bi mwasi nanga linganga poso na linga kete ero mozinga moni bagyo ndete mona ba miso ba mais na zibagi na bombi mais lem sur internet na oleka bo poto monde atie ba otalanga mais lem super na oleka te na lobani je suis naza marié non omoni so na sala rango parce que na yebi eloko ni na lingaka na yemne na zakana mobali nanga pour la famille mobali nanga oui ba difficulté mikeza kinango bali fia théâtre au saliboye mais eloko moko te bazwa kango na facilité karaboy tu vois eloko nyoso po simba bénédiction na faut combat ezala ça combat ezala nzambe te ngana bunda pona zwa libalo ni pas famille mobali nanga ni pas famille nanga ni na ba camarade ni na batakate et ta kenzamba lobaki libala o eza yanga yango no monde avana mobali nanga famille mobali nanga bayebi na bango bayebi bibisha fanatique mobali na oui bayebi pena leki na biso atato lobe atato sali baza fanatique moi sina ye pe nzambe likolo akanga ngo déjà pourquoi le konzamba akangi yo muta mokilo ya kufungola basambela kaka bapesa nga conseil so na tambol mabe bapesa nga conseil so ba moni loko na ba sepe nango te ba bengi leki na bango te moni moi no place à ça qui mabe parce que leki na bango akoya nango veranga c'est tout mais je crois que naza fidèle na mobali nanga taka comme on est fidèle c'est que yé pas ça fidèle nanga. En tout cas papa Fidèle Kayombo place ozali oyoki ndenge mama lobi eza oyebi nga biloko oyo nga linga loba biloko mingi ozo sentir mwana mosa zolo baboye que fidélité moko eza bande on a biso théâtre toyebi ke eza pasi so te même na ba serre na biso kala moi ko bala pesa ki moi pasi pona nini moi réputation bebaki mais faut beaucoup na bato lokwa papa Fidèle Kayombo wa kangi mato ya kangi miso donc bino pe bande on a biso basi botambola bien so botambola pe bien bokozala heureuse lokola ndeko nanga nazana na ye na plateau awa ndenge moko na kumu ya pap ya mère rêvé bana poto nyonso o tanga wisi o bogomboro kimbiolongo nini boye talaka ya mikili o faiblesse sexuelle o nini douloureuse bo kende bo mona kaka mère rêvé ya kumu ya pap akosimba yo kaka boye sili. Donc bango baza danger côté ba plan wana mère rêvé na kumu ya pap et puis na bosanité Patrick Wanongo zo réagir te nazo comprendre te zanini Patrick Wanongo Clarisse Bibinda Champagne Bienga na peso ba mote belo bo compatir tout bo tout nanga basango artiste na mido Océan Olivier Mandela déjà zo sala bakine c'est bon déjà. Alors Bibiche Makoma wana toki na ndenge ya to ibaka ndenge masole zoleka na famille ya belle famille na yo lelo sikoyo bazo condamner mingi bino ba artiste comédienne na bandeko no yokutu heureusement au bali déjà babi bandeko no ya basi ba commencer la commerce ya kuteka bolumbu na internet kuteka ba photo ba tina balongo na ba photo ba komi tina ba vidéo na biso ke na uti ko mona ya ser na biso moko ya théâtre té mais ça li pe ba clip ga wa kaka na ba Congo asa pe artiste mais pourquoi biloko wana nyo surtout Bibiche Makoma yo zolo badu ya kibondoki na ebite na ko benga ngo so nini bon ko lo ba pe mo ba musu ba bi pe na ko zanga mte sala ba te ko zanga te ko zanga ngaza mbana nga pa zanga ka ozoka chérie
mon ban n'a pas d'azana et mon peu mon obenge ce maman n'a ngote azangite après ce qu'on a dit Pierre Moroboé et bibi chitinde na mutakala pour na tinde lo 100 € ou be 100 € on peut pas tinde on souffrir pour na obenga donc on be bisa ba misusu ba otinda ba 500 ba 1000 et que si là on so mani na 5 yo vandi a Jérosa responsable so ba tinde $1000 be $500 ça na ngoni mais so ozu moi si o aza a poser aza bien au revendre ne ba banana bo robota ba leki da 500 na ba 1000 ana siko yo sala ki 1000 libala pour libala zeme ya kapona libala ti e bo so libala ete so na bango moko to ba o ba osa bo baza ba na posa mabala te baza na ba bazala o baza na bazo aka ba 500 ba 1000 ba biso siko to na biso na posa libala to vanda na biso na mobali nanga soka zu akopesa nga soka zu te na ko ngana luka kutu mobali moko aloba ngata biso tinda nga fota mutakala na luka kai na ko yabiso yo banda na ko tindela nga bongo na zo na tindeli mobali nanga na tindi na kombo na identité na o c'est pas genre nga oui nga mutu to ko sa dérange nga mutu to ko loba nga likama be na tonga ke na mobali nanga songi songi munenga mobali nanga ko sa no ko du jeter. En tout cas, voilà, ça fait plaisir vraiment na Sinto Iwanza na Sénégal et puis Mimina Yanga toujours na Sénégal et Talakaka et ça lit bien Arsène Ndombele Arsène Ndombele na peso bambote belé et puis na bosanité Aïcha Isamene na France na peso bambote belé Jean-Claude Gala Mbenga, j'y Gala Mbenga quoi. Donc na peso bambote belé et na bosanité Gabriel Malongo na Paris na peso bambote ebelé vraiment. Alors on est aquí pour tout lobela quand même ba ces réseaux ça la bien pour moi si pe lelo ça la libala ba no lakso photo na yo to vidéo ata libala tata kana za boy obinga za leki na mo za à Paris Charlène Makanda moi sa tonton moi nana a comme ça nzela poto na Kishasa neti matadi na aw Charlène Makanda moi na malamu ta moi na so vanora moi na muke moi ozo kapenda azo peso pe konsabi ya bibishi en tout cas ba Facebook bo lemso mo milo ba fait théâtre faut poser ka boy faut poser pour biso pe to na moi na respect vers bino omoni tango yo moko lingi ozana na respect na bato même ka bato ba otala biso wana bangwana bavanda batonga biso omoni respect le kinyonso dinita mutu et le kinyonso. En tout cas, nous avons raison et le bien on filo bola qui sa maman sociale azo baranga gérer. Il faut te abana basi na bino ba fille ba théâtre makasi. Mais l'homme peut na yo sabine zaka ba sa théâtre te bele bozo mona ba photo wana. Ezala mo même so ba fille mo boye kaka ya nzela pe kaka boye. Les autres ça bango saka ba mo pe na internet on peut mo zo kam. Pourquoi ba lo ba kaka ba danser cité. Pour non yo ka peut danser na yo kaka ba fille théâtre, ba fille là monsieur pesant peu ba fille théâtre te. So pe bo moni bon po tia on ba Facebook na ba ni bo benga pe fille ngata na coulisité faut ka bosser la bongo le ko ngapena lo bare moko pibie muninga pesa mabende ko no congolais ça bien otala ke po sepela rane po benga ke pe allo mais so moni bongo benga na coulisse tali loko na moni mabeto ça to supprimer c'est tout ko sala muninga bi maka munio c'est les ezala ba politicien ezala ba pasteur bato nyonso ba osala bango bo ba otaka bango na ba Facebook na ba WhatsApp na ba nini un jour nzamba ko futaka bango et ko ma pe tour na bango c'est pas bien et loko lingi ba sala ote ko sa pe muninga te so moni muninga sali mabe benga na coulisse faut pande kaka mutakala ngo faut bimaka partout. Wana pinoza na raison na pesi mbote et puis na bisi batu bo landanga vraiment na pas jouer ça na vitesse makasi songi mabe songi mabe donc songi mabe pas jouana donc soko koti okomona ba vidéo désormais ba vidéo à gérer Kobetox ba théâtre nanga ba émission nanga bokomona ngwana na page songi mabe. Alors bibish makoma tikana tuna pe moi question bino famille na bino dirait nzamba a telemi côté na bino lipambo lia ba libala bo ndenge ni ndeko na yo ex danseuse et puis na yo moko po bali donc na ba ndeko musupe kala mingi to yo ka pe bo bali c'est grand ngoza nino juste biso to bala na biso nzambe benda zaka moi nzambe place ya araza sala moyo à 12 € to asala ko benda ko to na biso quoi nzamba sala biso grâce leki na ngali bosa za danseuse Anya Star o asala batnya sa ebie to ba ngala za deuxième ya na ngali boso na bote pa na pese mbote cheval blanc nga deuxième bibish makoma troisième eza Anya Star quatrième eza Bosco makoma azasko na Paris na Suisse et non on a Lille sixième eza Lauriane au moins c'est Yannick Bangala joueur na biso ya Vita
7e comme on a Sarah Botepa à Sikona Paris. Nzamba sala biso benda grâce ya kozala otoza. Comprendre tant nzamba pamboli bino taba tumsu ba lobaka na bango o kisi o boete biso to na kisi muto nyonso zo ratana e afinga biso to na kisi to na boete oui to koza na kisi ponga na ebi seul muto aza kisi ya ba kisi zaka imo éternel notre Dieu quoi eza na ngoma bete mais libala eza lipamboli libala eza grâce libala eza pe batala rape mutema mon gérer za na pa mutu te gérer tambola raboye bayamba batu biso ndako na biso ba o bayebi ndako na biso za kaneti foyer quoi to mutu nyonso o azana esika ovanda to so ayepa na biso ovanda mais toi toza ebele mais batozo batumsu to vanda na bango bazaba ndeko na biso te nzambe pe likolo banda ko tala ba bien fait o mama na biso bande ko sala ah pourquoi pas apesa biso azo pesa tonga na bali ishale za lokumuna ya lokumuna biso nzamba bino to pesa anya libala nzamba bito pesa faloni wifi oza kida seza falisi kwa za anda kuna libala moi sa jano bamba ba jano pedem yona moi sino faloni wifi ataba ye na bango na mipepe libala moko te zanga mupepe faloni yo aleki nanga na opeso conseil libala moko te ko ya sa mbonge ningana o comprend Nigeria libala nyonso basa mabala libala nyonso so mo libala no eza na komba fuka masambela nzambe libala moko te o nzambe e yaka sa komba to ba polo ba nyama mikemi kifo ba yaka kapo ba bi benediction za kata mabala wana to basa mabala nyonso no yebisa bino to pikaka na molende na nzambe kwa mabala na biso nzamba kotombola mibani na biso falo ni vana na mobali na ta mbonge ye jano bamba za yo kozala peka ya yo kwa c'est ça to basa mabala kwa alors what is a conseil vraiment en tout cas libala moi signe surtout revenir za kaza anda kwa libala kotambola to ko vanda tina ndaka ba pareza na l'importance te ata ba oboza na poto kuna bande kuna ngai atoza na poto ko bateke ngana na poto na Nigeria poto le belote on baso ba na poto ata bana lola ata baza wapi bazo luka kaka nini libala basa poto na opesa bino conseil baba ndeko na so mona lobi mabe bolimbisinga ba oyo baza na mabala te bo sambela nzambe kozana mbongo kozana nyoso zana mituka chaque fin mo mundela futa ko boti bana nao mais avenir bana na lokumo bana wana il faut bazana papa ezato boti bana 10 papa ezato boti bana 5 papa ah non okokuta na occasion eti biso boza bo jeunesse no boti no libala na bomwana mais bana na nyoso na fo bota na mobali na to nzamba sala bino grâce ngana yebi nzamba osala bino grâce ponga pe na zaki femme mariée te nazaki célibataire mais nzamba pe singa libala mabeka kande to tambola te ba femme ba fille o babali nanu te botungisaka ba couple ezama benga na esa tous les filles o atungisaka couple batu tangu kolo mobala lala ka mtolo no na se pona ko samba pona mobali na ye rien du tout o sana lote po mobala na olongola tenga net na babu to fidèle kayombo akolongola ka bibishi makoma te po yo intel tanga mbana nga sutunga abana nga na passe mbonga risia passe tala siko risi moyi ya passe ni 50 fois mutu moko atia siko passe wana o yazo lela be onga na lela kati lelo na vana mbana nga soki 3 ans ya mariage ya kifia yo to zana fiancé 3 ans 6 ans siko yo pierre be yo na dini moko boye ka po yo tungsa foyer nanga onga moko nana nga mobulute nzamba ofuta yo ana kola elo to na se to basa mabala nyoso o ba yaka po ba trouver mabala na biso rôle na biso tolo na se nzamba osapo na mibali na biso bango pe bako luka mibali na bango na beti bino babakute ba femme libre nzamba opesa bino mibali quoi. Merci beaucoup vraiment tomo kini na shit vraiment pour biloko malamu eumela raté mais tika na tuna susu bibishi makoma moi question moi muke et bongo sikona ba mabo kilo ona ba famille oyo ba opesa pe ba actrice lokola yo chance te oyebisa bango ni na muke te ba mabo kilo nzoto nde eza bomoto mutu caractère mais oh to sala na scène ezango te polo so ibiasa ya bala mwana bango bo pesa mbangu ube ba eni edo ba yewana babala bana ba pesa mbangu parce que pour ani ba yoki bango bazana siko biso pour ani ba pesa so chance te bande bana bango babala biso to lo babala sa mabo kilo nyonso libala ezakuta ta o na compte moko te pour mo fia sala théâtre bi azabo po azabo te libala ezana motema caractère mutu yango wana no eza libala ta mabo kilo bolimbisa biso soki bani bala na bino bani ba ko bala biso boboya kate bo pesa ka conseil sa mo on siko ke otali bien siko ke rosalere ou bien c'est tout oboya pour ni pour pela mso bala ka baboya ka ote ou bien ngana ko remarquer à gérer
babo kilo mingi ba o ba zo ba problème na babo kilo na bango kuna na babo semeki na bango ba kanda na nyose ya ozongela nde basi bandeko na bango faut ça tali bien mais ba o bazala bien babo kilo ba yamba bango bien ba semeki ba yamba bango bien ba yamba pe basi bandeko na bango bien c'est ça. Alors merci beaucoup Hervé Mboyo tozo ki na shit Bibish Makoma yebisa biso siko programme ya Queen Mother ezande ya groupe na bino et puis film nini oyo kozala déjà bozo bongisela bana poto nyoso to yo bazela bana poto mwana pondu léger bimi kala mingi te ba mama ya mapezoya Bibish Makoma azana ye atana zalanga papa moko aboya mais talaka ko pouvoir nda kutete faut ça moi musane pe bungo tana mutu pete mais bana poto na moni bo tala mwana pondu kala mingi te ba mama mapa tozawana kati vie azana ye to répétera la biso azana ye pas zo tourner mais na tika azana tourner taka pesa punition azo tourner mais na tourner te punition pour ni voyager aki mais azana ye toza bien groupe za bien dans l'obité le ko comme femme mariée ozo boulette ko sala groupe wapi makasi papa te na sala ngate na kotika ni na zana ta ko sola na mobali na ngate na zota ko kena prière te na zota ta ko vana no te na ba no basala ka boeza ka bote na ka groupe susu ajo na ko kana na caractère ke simba te. Alors toke na dédicace mbala moko ba meilleur fe bana poto oyo kina msusu na lobi mabe alimbisanga ezaka munoko pe beta libakuta Limbisanga maintenant on pesa tout les vrais pesa kana ba femme mariée nyonso ba obana kananga na pesa ba ombote na lingi bino mingi bo batela mabana na bino nzambe batela bino et que zala bien vraiment ce qui nzambe zala kati ya libala na biso après mon bato to taka nzambe liboso après mon bala après yo quoi to bana ba yaka sima bolingo moko te ko doubler biso ça homme so bota ka te boza pa ma robota zo signaler biso to telema na biso déjà to bana pesi bino no so mbote na pesi ba meilleur venanga nazaka fier so nazo pesa yembote en tout cas Dieu merci mbokani o azo sala en tout cas et ça ranga bien quoi Dieu merci mbokani ba vena o yango wana Charlène Makanda petit na ngai yona mobali no tonton na pesi wana zaka wana pena petit na nga peda Arlette la mama ya Arlette na pesi mbote na pesi mobali nanga yo yebiso na tanga ke mso na fier penda po ona zabwe ezali ko na soki yete mobulu kwa Fidèle Kayombo ya ba Fidèle papa ozara penda komi tungisa te tili wasata mutombele to mona bakoko po mbonge te yaki nango menazaka na yo pe ozaka nanga to bana pesi mbote na pesi ya mobali nanga na linga mingi ale jango ya baale na pesi mbote le roi de Chicago na mwasine Nelfine la reine na pesi ba vena mama la biso Choco mama oza mama la biso ndeko boteli la reine c'est que ndeko po botanga mama Choco na pesi mbote na pesi nana bote pa mbote na pesi Junior sanduku ya ba Junior na zaka fier soki nazotanga ye quoi na pesi mbote na pesi Ismaël Timba nzambe kutasala motema na pesi mbote na pesi bana poto tout na pesi ba mbote na lingi bino mingi camarade nga madoka baba Eric Mukeni respect ala mobala camarade nga alpha quoi na pesi totoli ya mbote na mobane maître Giga mbote na lingi bino mingi camarade nga madoka bamba Raymond Koza na to boze belé na pesi na mobala balelinga Anya fona pesa ke mbote ya toto samba mobala batu ya Anya samba ta mbote na lingi bino mingi na soki quoi. Merci beaucoup. Na ko bossa na tena ya nangai de Londres ya balo de Londres ya respect ya nanga de Londres air nyoso na zarana yo quoi na peso mbote na mosno Charlie Malula na ma copine privée ya ngoma ya bangoma ya yo angwana ya nanga 2 minutes nanga sia batika e bon ansi ya umela na ozela bino quoi. Merci beaucoup, j'espère que c'est bino plaisir na yambela bino artiste comédienne Bibish Makoma auto panzine teke auto tongine pe mom que j'espère que c'est bino plaisir Hervé Mboyo pardon pe na ko teninga rigerte na mwa bato yo ninge sala kaka po libange bimaka na poche pe libange za mbongo bande ko nyoso tu bozolanda biso bo continuer kolanda biso na page Facebook na lobi bien songi mabe et kosala bino bien. Alors na pesi mbote na mama social filobo la kisa ba mbote belé vana na ngwende na yo moi ça zalaka
Junior Kabananga. Junior Kabananga, le buteur. Junior Kabananga, le buteur. Il faut te voir que maintenant 3 fois. Junior Kabananga, le buteur. Junior Kabananga, le buteur. Junior Kabananga, le buteur. Ah, où mais la vanne. Merci beaucoup. Alors, on a pas mbote na Christian Louinda, Majogo, na biso malgré, aux ala Léopard, mais on est ensemble na depuis Balubumbashi. Na peso bambote belé, Gaël Zatong, na Lyon, Sandra Bosiomo, Ngimi Mabiala, Mobali ya moi, c'est Pembe Mamba, na peso bambote belé, Tio Moulouba cher Francis Tio, na Sanité, Papa Junior Lampé. Instrument ya danger, ya musique boye kendeshe, cache cacharel de Piro Matuba MP3 et lamba na lamba na bosanité Loveta Muwawa to sala kaka ndenge to sololaki et puis na bosanité Charlotte Mavinga yebisa Tonino Muzino Gérard Zole la kaka lamba et lo mususu te Koda Western te mais lamba et sala bien ponga na Zakari ya internet kumu ya pap ya mère rêvé olingi tangawisi reo nini douloureuse o ninyo boyebobo kende pa kumu ya pap ya mère rêvé et sala bien et puis muto honorer la biso muto mwana mwasi oyo Fidèle Kayumbo papa vana ngwene na tokuta na émission ko ya ezalaki bongo Hervé Moya simbele bino caméra asala bino plaisir asala bino musala kala mingi te bokomone pe na lisango po biso tozoleka ka nzela ngo tozaka mutema mabina batuti po azozwa pe formation côté lisango po caméra yebine déjà danger mais côté lisango bokozwa une émission na pe kala mingi te boko découvrir tokuta na émission ko ya bye bye ciao. Salut à tous les fidèles. Ozalo Koso. Jerry Kobetox D5. Ozama Desu. Moi na mobali wa benda raboté te bota deuxième république. Jerry Kobetox. Afimbwa kekele. Na mokongwa mwana zoba. Ata toliaka na yo. Ata tomelaka na yo. Osa koliamba nga na yo kiposa. Lambango na